Kimbuta Kinsala atalisi makambo ndenge ezali na France bandeko bokende tozali pona bakongo botelema mutu akakidila bino nzela azali te biso toliaka mbongo moto te tozosala pona bakongo nyonso bakende liboso oyo bazwaki mbongo pote basala misala moyini etali biso te biso tozokosala mosala pona mabele pona bakongo tozali bangunza ya solo pona kobikula mabele tolongola busoto nyonso to yango kati na ntango oyo tokei mbango epaya mbuta na biso ngudi ya mkama topesi yo maloba Radio Africa matondo nazokana 5 sur 5 matondo bayenge mingi na bandeko nyonso bana nanga na Radio Congo deto partout dans le monde pe bayenge na nzinga na régie finale bayenge panga na zumbu et puis bayenge mingi na bakombata nyonso ya BDM babunda bituma ndenga solo o te bazo bunda pana makina ya batu baninga bakufa baninga basufri na prison o basepelaka bayenge mingi pa autorité morale ilongo na mbuta sita le directeur du bureau politique o ayeko changer mouvement ya BDM pour comme mouvement solide et comme un mouvement yebana na monde entier pour le moment bayenge mingi pa président wamba bayenge mingi pa vice-président wa Mpunya bayenge mingi pa bandeko nyonso baza na Allemagne bandeko nyonso bana partout na Europe pe bayenge mingi na bandeko nanga nyonso pe na bosani te yenge mingi na ziki kwa Nkumbangu na Mbanza Congo na pesi yenge mingi na batu ibele oyo tozobonga mapoto kende réunion marché politique ya Luozi puis bienvenue na grâce à Mbuta Sita tobongo libedem tozobanga te BDM eza en forme na Congo central grâce à Mbuta Sita na musala kitoko matondo pona Mbuta Sita na musala asara bolamu pona kobundela makesa na kobundela bandeko nyonso o batika ba orphelin na ba veuve en tout cas Mbuta matondo tika bakuba mola Congo bakoyika kyonse Congo no mungeye bika ntante meyako atina bika mfuma ndungu kadumuka kala kunimako bika simba mbita biza konwana mumbita yako ya mwine mufuku bika simba lutano akutai na mukate kumbazi bika simba kumbuki babuka nitu wako mukate kumbazi bika nsezementemo ya kala yako bika nembumba lowa kakala bonso ntemo ukienzo nanga mwini walumbika bandu kilipo bana abantu amona ntemo walumbu bika nembumba lowa kurumuna ngangu zako mungeye Mbuta Sita matondo matondo mini bandeko nanga bana na Radio Congo deto oyo zangai za kubomba kombo te kombo nanga ngudi yankama mapaka naza conseiller na comité de sage oyo Mbuta Sita oyo noso bandeko bana nanga zangai Radio Congo deto alors répondre à thème oyo Mbuta nkailu ayinango en tout cas ça fait thème thème na développer muke thème na événement muke na malobo utile ba ma Mbuta Kinsala na mi ngape ko clarify na malobana alors bandeko nangai Congo lempa bangunza bena do yala ezate soko za licencié ezate soko za nani oyo yala Congo pas n'importe quoi na Congo tana posa batamayele zabe na posa bazoba zabe na posa bandumba zabe na posa continuer so au porter un plus na kata Congo bena kata Congo central alors kingunza Mbuta ngunda ga mutu atinda ka vision na musika po ye balikamuni ya lobby za lokola na kwa Mkongo liboso soki likambu to de mortalité et mati trop na mboka esengeli bangunza to ba notable ya mboka fu bafanda baye balikambo euti wapi sikoluka likambwana batu o bazana boyebi nde bafandaka atana ba cimetière kwa loba atana ba nzete ya 500 ko ba keso ba nsama po baloba Kongo de mpa bangunza beno yala ngunza imuntu uva vitanga umpeve ngunza
imuntu utuna ngindu zani mpova zani mukienzo la evo musunga zinga mwana muntu esinga zinga mtoto wani kete lunda wana to lekina pona tem mais teyomba una événement douloureuse pe o ese pesa ba musu esengo pona ba kongodier e bande bona ngana seka bino combien de personnes va bunda mbita ese bataba ona ngifitika ke mbuta ntela bunda mbuta ese batana ngifitika ebite tanto na se tromper mbuta nkai lokolo bana ngai be mbuta nzola nte walanda ke au moins la Congo de monde ba lobike mbuta ntel ina tola sa mbita 2008 mbuta ntel ina tola sa guerrier ebite mbuta so mona de guerrier na ngifitika utwa na tudi mini wala na plateau ona ko koba ezalaka te soko moni bayotia kombona na kimfitika mingi keba olingo kende kokweya matoni ya kitoko donc bambuta ko sepela bambuta bele babuni invite oyo zo seka bachena Kongo to sepela biso bana biso bache so bachenga kombo na Kongo to fana mifimba omo ina na mitambo ombuta pandeko na ngai to kaka tanto bino mona ngene ya video tanto kutana na ye po akoyamba yo uti musika uti ko fa plus matin o BBC transport ako bimisha lupango na fa yo yeli et puis to fa na nkaba ata mulai bi makambo kaka salaka. Est-ce que beaucoup se souvenir à Dauphin combien de fois kaka a publié qui fitika ke mot Dauphin asuka wapi akoma nani butankai lu pesa na réponse Dauphin asuka wapi akoma tebo ya donc ndeko na ngai soki bako bachana ke fitika le bitiko da spare ko bata bana mbita oyo oyi bango te to ba matela ko bedem ko na poto oyo po yebana oyi bango te ko to yoba na la mingongo mais to mo na face bote nous sommes des grands guerriers et jamais combo na ego ça fixé na Congo detu ndenge ngana za sina mo Congo na Congo detu kana mituna est-ce que natambo la solo na guerrier oyo abundi ba mbita ya marque na marque ça ya lo kumbu te bande ko bala nga pana so ba ko finga ngai ba ko te ko finga na ko le mate bo mbita bunda Congo mutu mo ya ko tsanga yango ko tana volonté na je suis l'un la famille na biso dans la libote na biso nous sommes 6 dans la troisième année na le scène na bunda ko donc tout le monde tina na bunda ko et puis na combattre pour mabele na ngai donc so na moni kombo na ngai e fixé men na Congo deto pour mettre la vie na ngai de ko na ngai komona so ti komona na Congo deto ya monde tanto CV na ya CVT tanto jour rozana musala tu na musala salaka ko misa Congo deto et puis ba tu no so no na Congo deto il n'y a pas une fonction botala ngana no nomination ya mbuta sita ndenge ndeka c'est ça le vrai nomination ya mbuta ko tona musala sali wana to bango na cadre fanatique te mais to na ne musala ndenge la ordre juridique et le but c'est na billet de information que fitika pour que fitika lakini kutu bino wota ngona kini batanga ngota papa na ona ko tanga ngona kini ba muno so ana pasa ko tani na nae zala ko la bino te que fitika chaque fois tanga ngona kini matanga fitika na niveau ngana sana ngi PCB ok fitika do tanga ngona ngomone fasa ko bo ngana ta ya fa po mata ane ba ko ngaya ngo ba lembo ngana ni pesa ndi ngana le but c'est de nominer ngi fitika tanto comme grand chef amute bele ba noma na so bomba tena na clair amute bele ba noma na Congo detu so tali ba fonction na bango ne travaille pas donc il y a le voilà major sans fonction ba noma major mais aucun la ga banque bon ça bâti au dirigeant et qui il y a 3 personnes donc de Gonanga ce n'est pas la peine ceux qui critiquent les non c'était là pour mettre la vérité dans la carte la vérité dans la carte et puis on est mort dans le Camboya ya France mbutagin sala kingana mona na beta jour na radio po bikomite katanaka alobaka ngobo na Kongo akwe ila mona amwena puku wele kuzala ka nyao e pa eni bomona puku wakende matanga ya nyao yebite mbuta kaelo seko sana na réponse ngana zongi saka epai nini pe bomona nyoka kei na matanga ya ndeke matondo ya donc ça ne fait jamais Tokyo wanomona na fitika akadre ya plateforme ya fundo to Congo fuma Congo et fuma kimpanza wana posa na watu kuna donc nous sommes dans un poste à bateau va nommer recommander à partir en fuma c'est recommander et puis le répète troisième fois recommander va faire un cachet bedem va faire un ici netika kaka donc le Cambodge en France bino bazalo ka ba biso ba nyao bino ba mpupu
jamais beaucoup de matanga na biso. Ondenge boye na isa donc. Pour finir donc ya kosonga bana ba kotela binshona. Pour bunda. Toza bandeko, toza bunda ensemble. Mais ceux qui ba bandi ba kofinga to. Na ba ba bilobela. Biso no se fait de tonga na ba de l'école, de l'école primaire. Sakana ba finga biso, tukanga biba. Finga na finga la piste na tina bitu. So ba continuer de te contacter. C'est la ennemi tenté. Ce que l'ennemi a contre la canal, la bête à bail. Et on a été accompagné de ça. Au tika, mais ce qui est le bon film, on va continuer à faire film. Nous avons un papier. On aurait pas investi par un silence. Ce que nous devons continuer à faire, vous êtes des imbéciles, carrément. Donc, tout n'a vu nous, et ça va. Évitez de vivre dans la porte de trop tantôt. La mémoire des hommes avait motivé dans la carte de déjà pour l'année déjà. Moi, je me dis, je suis de dans le Cambrai, ils en ont. Le Congrès, ils en ont. À Paris, ils en ont maintenant à Niao. Jamais eu un peu de temps pour suivre dans les personnes au recommandement. On les voit tomber tout ça, mais il n'y a pas de raisonnement. Donc, quand on dit, et on dit que ce n'est pas la peine de rester pas accommodé. On doit faire belle les cas. Un grand homme. Abunda Congo battuelle ici bambita marque na mal. Si je me rappelle, quand ningi na mbuta na ngai sita nguvulu, bozo ba kombo sita nguvulu. Ils ont ressemblé na muto oyo ta grand guerrier sita nguvulu. Kwa dirigeant vita ya. Le set na niveau ya. Oya set ya pen puta ila bitumba to bunda. Malgré muso ba se pela pona. Volonté na biso pour signer devant. Si on souffre la prison, on va souffrir la palpation, pas de problème, pour toi, on a vu ce que je continue à vous dire. On va bénir votre soeur, on va le combo, Timba, Mulundi, grand guerrier, on va te laisser inviter à partir de suite. Et là, on va accommoder tout. Et on va ver, quand on va monter, on va monter, jamais mis à la public. On est là, thèse, on a la salle de Macambouana. Et bon, on va encourager dans le salle, ce qu'on va des fêtes, pour maintenant, ok. Le but, c'est la commission, sur ça, les rêves, on continue les rêves, on a. Je ne peux jamais, on va finir avec le Boula, Boye, Congo. Oui, beaucoup, on est au Tama. Oui, beaucoup, on est au Tama. Mais la fumée, nous, ce n'est pas beaucoup. La fumée, nous, il n'y a pas tout être humain. Même quand tu dis, la fumée, nous, on va partir à la tête. Par la science, évolue, la science, sans on va attendre, la fumée, nous, à la tête. Donc, on muta, on a dire comme c'est dit. Il a dit, il y a eu beaucoup. Place pour beaucoup, nous tous nous sommes la première. Nous, on a 4e, on a 5e niveau. Ce n'est pas la peine de refaire un moutou. La caisse, on tire la mission. La suite à Moutawa, ma caisse, on a 40 dimanches, on prend la ligne. Celui qui a la caisse, on prend la ligne, on va ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Je suis parmi les guerriers. Contre Boudi Mayala. Il faut ça la kaka kesa posa na Boudi Mayala. Il faut ça la kaka kesa ndeko langai. Lelo o pape akoki koya ko pesa président moko Union européenne Bible à lobby landa verset 18. Pape. Et c'est pas que j'aime que le bon matin. Ce qui lelo batabola église dans l'état parce que ma bako ezala ki mingi. Ce qui l'ont a sali Boudi Mayala parce que effectivement même passage ba yebisa qui est que mbuta tango zoko bunda na Bondi ya Congo bakoki ko lia yo facilement na ba code pénal zala na qualité politique pour preuve tango bakangiye mais batiki pour immunité na yiba longola ki angote tala ligne de avantage à cause de la qualité politique pour ce que c'est le simple pasteur bangaba lokotaye. C'est parmi les éléments juridiques qui déculpent non, non, tout le monde va faire infractionnalité, Rwanda est injurité, mais à part ça, à la qualité député, aux hommes que l'Okoana, et ça là quand même, moi freinage, moi ma casse, personne n'est pas dans bango. Parce qu'on a député, boy, pour la qualité, wana. Donc, Mayala, ça n'a pas mingi, pour nous la protéger. Par rapport, quand elle a complètement nazi, quoi, dans l'église, parce que aux alliés régissent complètement le code pénal sans réserve. Pasteur et pasteur monene yewala a kimingundati mais aza pape ya ba protestant na Congo cardinal ya ba protestant mais soka c'est la député peut-être on pouvait dire que non il faut faire azo bénéficier immunité botika nano ndeki to mona ki na longi
yango ekufa pakati ye wana kipo azana protection à part qualité à pasteur. Voilà l'avantage de la politique quand on est dans l'église yango wana. Alors yoko ya kibudi okolata ba costume kofinga ba kulutu, mais non wana tu sepelete wana no otobi no mlambuta ntita te biso to sima mbuta ntita to kokende na ye tina suka et to solo ba yango bien si mbuta ntita par malheur se retire biso nyoso tu se retirer. Si par malheur, pour ça que le Kowana, pour ça clair, si par malheur, bon merveilleux que à comme il cadre, il y a déception, nous tous nous retirons, personne, nous tous nous retirons. Comme ça, tu as la bino, tu as la sikate, tu as balcon kaka na simanda, tu as la bino na terrain. Tu as la bino na terrain pour telema awan, biso tu as batata poto ha. Tu as la bino na terrain, c'est comme telema. Donc, oui, je suis qui m'a prêté Moutantsita à biso tout obimi, toko keneni to baluki kaka simayanda, botelé ma totala bino. Qui te parle pas, mourira par l'épée. Maintenant, de Mingimbuta, yango message dans la copessa, toujours coûte la biso na Paris, au panga et l'autre côté, toko sawana attaque les gars. Abeti masolo awa na babilu, même autozuika kabakano son long yazwaki. Donc, j'ai pensé à Sali, vraiment, même si on était ingrat, en tout cas, toko kuma ba niveau musuite contre Mbutantsita, toko kuma ba niveau. Donc, inciter Mbutantsita, c'est vraiment inciter Nemonatseme lui-même. Ceux qui, au moins, ceux qui, à cause de Kamakamoutou à lobby, Congolais, Nemonatseme bomba kana yete, Congolais, ya que non, Nsita a menti. Et bien qu'il y a. Maintenant, tout le monde Congolais te démentir, Mbutantsita à lobby. Donc, il faut que tout ça. Tout ça, ba konji, tout ça, ba yaya, tout ça, biso ba Congo. Et vraiment, moi, recule ma kamutali Mbutantsita. Et ça, tu peux azolo batika azoyo kabinote. Azoyo kabino. Ngada sola qui n'a même lobby. Azak très courageux d'abord, faut que bango. C'est un monsieur très courageux. Non, c'est côté wana, ne t'en fais pas. C'est un monsieur, c'est un ancien combattant. Ça va aner, pour ceux qui Mbutantsita azala collaborer ndengi bozo ko téléphoner biso. Mais Mbutantsita tibala awuti awana poto. Mais baza batu bawuti na bango na ba idepes kuna. Ceux qui Mbutantsita bi akuki pe ko lobali ko bon allez, zo mo ano kinsala kena ye ngana yate me sake na akupe kuti ngana kei. Tu la awuti out. Muninga neti. Et ça, tu sais qu'il y a des collabo. Non. Qui vous dit ça? C'est un parti politique du Congo qu'on connaît. Un homme peut changer son avis. Mais comme il a souka, il peut se commis gauche et droite. Mais il fait son chemin. Expérience wana. Aso kabula ngona biso nyonso. Expérience wana. Akoko le bela biso et pas bamindele. Aye histoire politique à Congo. Et méandre et tout, traverser. Mbutantsita est au courant de ça. Il n'a pas lu ça dans un livre d'histoire. Il les a vécus. Donc, il peut dire une chose dans Mondele à convaincre que Mondele Yoki par rapport à Yo, c'est ma costume. Hein? Même dans le Congo, on a ambassade psychologique, visa, il y a sur le pédalo, so comment? Il y a manqué, pour la Congo, la Congo, et la Sony. Donc, il faut des pistes Mbutantsita, Tozanaye, ndenge na wuti système awa soki bo merder que par désespoir Mbutantsita biso tout long. Ça c'est un message. Si Mbutantsita quitte, nous tous nous quittons, mais to keite so zongi to baluki kaka simanda to baluki kaka simanda soki Mbutantsita abimi biso peto bimi biso news, mais to ke musika te to ke kaka na sima ya ndako to kotala sika bokotelema po biso to batata poto ha ngoyo bambuta yaya oyo babengami mpona mosala oyo mpona mbita mpulusu ya Congo batelema moto abangisa moninga awa te. Et nous sommes dans le bon camp. Nous sommes dans le camp de la vérité. Nous sommes dans le camp, il y a paradis. Mais quand il y a enfer, quand il y a le kuta, quand il y a passe. Tout le monde a bon tout continuer mosala. Tout ça a honneur. Tout ça a honneur dans le monde. Le baki bien, à faire ce qui bien que les gens vont la mboka ou la Congo de pas. Bantu balubunu baonde baotika kono baotika baonde bazo yala mboka oyo ese bebi na déjà. Baonde. Biso toujours ya to ya la mboka Congo de pas avec des véritables valeurs.
pour édifier biso, pour matissa biso penza, véritable homme, demi-dieu sur la terre. Voilà. Donc, na la bandi na suki wana en tout cas pour la makanisi oyo, vitalité moyo, bangunza bazoya, ndenge bantumo bazoya sous trois branches religieux, scientifiques, politiques. Biso na kati ya BDL, toza na branche politique. Ningi koloba te ke toyebi bonzambe te. Ningi koloba te ke toza pe na science te. Ningi koloba ke toponamaki mpona kobunda bitumba ya makasi, mpona kobunda bitumba makasi. Yawa tozokobunda yango mpe tozokolonga. Alors baoyo baotiata biso balangani awa baza na bango biloko pamba, bazosepelaka parce que bazokotrafique, bazosepela na bozoba na bango moko, mais bobanga te bamuta bayaya, bobanga te parce que nkaka ye moko akozwa maloba kala te awa, akozwa maloba na ntango wana sikoyo bokoyoka ye baoyo nyonso bazokosakana na nkombo na ye, bazokosakana na nkombo ya ntumwa, bazosakana na mosala ya ntumwa. Vraiment bakulu batala bango mbala misato, bakulu mpenza batala bango mbala misato. Pour c'est grave, c'est très grave. Bazomérite bachâtiment moko vraiment extrême mpenza mpona bango. Tant moto anisala azokoloba le Congolais, c'est un document juridique. Oui, effectivement, c'est un document juridique pour le monde extérieur. Mais pour la biso Congolais, c'est un document sacré. C'est un document sacré. Pour le lobby, tu kangela ne bango na biso. Tu kangela parce que nkaka azokoma nyoso et tout est ils allaient la temporalité na yango. Tous les événements qui se passent ngaka azokomaka yango. Azokosala yango ba vidéo. Ce sont tous ces éléments-là, tous ces documents-là, toutes ces preuves moko très solides oyo biso to servir nango lobby pona ko sala yango ko déposer nango ba plainte. To kolandela makomi oyo yankaka isika to kangela bango pe na kati wana. Donc, bamuta oyo bazoko sakana bafongunza oyo bazoko mibenga baonde bazolo bagomba ko yala Congo bazoko sakana na mikanda ya nkaka bazoko ya ko falsifier mikanda ko détourner certaines pensées ngaka sa mikanda ya nkaka châtiment na bango en tout cas yoza terrible yoza penza terrible bayeba yango. Babi qui sali basendanga yo batangi komo na musala osalité ils ont lokola soso azoko couvrir maki wa botité soso azoko couvrir maki wa botité et ozo betela ozo sepela pe muzazoba ouais ça buzoba penser en kaka kasi bimara ba conduite français penser juste en kaka et bimara ba conduite français ya français Zoba, c'est que tu n'as rien compris. Parce que tu es qui est dans la carte qui Congo, dans la carte française, tu es qui en cas que c'est la carte qui Congo. Il y a autant de Congo, ils ont autant de français. Oui, qui Congo, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Même à table falsifié Makambu, même à table bongoli Makambu, biso, tout ça va vraiment que ça. Tu penser en cas quand ils amis. Au Sarabisote. Na Congolais, les gars qui ont nous, et tout d'un coup, il faut midi, tout d'un coup. Il oublie qu'il était avec nous, mais là, il devient jeu. Mais bon, ça va banane. Mais, malé, mais kaka, si tu as un kabino, ne bon, ça va jouer. Si tu as un kabino, fongu, bon, ça va jouer. Les châtiments, vous avez exagéré. Trouvez ça en capable en zoom. Trouvez ça en capable. Lui encore, il sera indulgent. Mais nous sommes peut-être pire que Nganazum. Vous allez pire que Nganazum. Oui, les limites à ne pas, il y a des choses à ne pas faire. Soit comme on dit, le ballon n'importe quoi, nous,
c'est ton problème. Beaucoup matina point pour bon la makomi ou les gens kati ya mukanda ou biso de l'autre ngo edika tout ngo espoir mais biso nyoso ça devient très grave. Quand comme très sérieux. Là on te tient beaucoup na bawo ba ça biso bawana. Châtiment est sévèrement sévère. Biso ba vraiment bonza tout ennemi en tout cas. Toujours dans la vie sur le cas. Maintenant nous butanda vraiment na c'est bien que vous participez. Il y a été que coïncide en tout cas comme on dit terme Robinsa et coïncider na mukanda ou cas comme il y a 3 ans passés. Quasiment jour pour jour. La big ba ko ba la Congo. Ba usa comme na. Mbuta ketsala ke bien ça. Mbuta zoma loba batondo suka mbuta vraiment na bino mingi na émission ya lelo batolobelaki bangunza pe tofitaki tolobela pe okutani na biso bato ya Bunia Mayala ya France na kati message eleki bakolanda ngo sutango kosala rediffusion donc na tondi bandeko to bolandi biso boya une fois de plus boya ko assister na réunion monene ko esalami pona lisanga na biso nyonso bano tozolela bana Congo tokei tokutana tosolola topesa ba position na biso et totala ndenge ni tokokende année au 2018 Bunia Mayala etika na simate partout bakotia mitu ata tozami statu mine na matanga batala kateke combien de personnes baye il suffit présence na yo et consolaka mingi bandeko donc yango tozoloba peut-être bakango biso to misaka na quantité te to misaka na qualité parce que bamakesa tant to moni batelemi bazela ki ba congolais tout est batelema bazela ki ba province tout est telema mais o moke basali sibeke mawezali musubaza na prison mais etiki sango mutako bosa na kayango azalité donc c'est pour dire tout simplement autant mieux miser sur la qualité que la quantité. Donc ata tozami sa tumine essentiel bandeko ya ba africain na ba manifestation na ba bazo komona de seres que présence ya moko na biso na ba territoire utufandi ekusala kitoko mingi na swede kuna tango bandeko ba africain ba otambola mputa bokende bola biso Bunia Mayala ata bozami balebisa bayebi ke bozalaki bakobosa na teke no bandeko oyo tozalaka na bango totikana te esika to ba africain basangani tozali panafricanisme eza mosala na biso voir même ceux qui voyagent faisala kuna bazo wena France centrafricain bazo lobel eza makambo na biso Bunia Mayala eza kama makambo ya Congo te pour ceux qui tozali panafricaniste d'avant-garde o ezo koleka na Mali ezo koleka na Kenya kuna tango ba noir bazo koloba tolongwa na mbonga mopaya en principe ceux qui makoki ezali moko na biso fazala sur place. Voilà au moins yango na esika oyo tango balongo balobi ndeko pema yo sokolela kufinga bandeko c'est qu'intérêt ezali po en principe yo ndo ko dépenser ba mbongo tout ba transport ba papier ko déplacer ba hôtel ba payer mutu yo moko ndi okomi lokola ba église mormone akenda ka mission osika na mbonga papa na ye po apesa elembe pa tata nzambe bo nzambe na bango lokola pe yo na Bunia Mayala okozala obligé peut-être okende gauche droite na kokozela cotisation te na mbongo na yo pona bolamu na yo pona bolamu ya Congo pona eloko oyo mission oyo zui donc kolelaka lelaka te po soko zolela olakisiki ya solo yo za kozo bambongo ya bato pourquoi zolela po biso ba auto tozomona ngo misumi kumba siko ngayo na okende pale na kofuta hotel na ko dépasser ce qui aller retour zo senga ce qui rien que carburant ce qui passe 150 € au péage na ko zela te yo pianga mbongo pona kende e bongo tango babiki nsala pema moke mundeko azui relève place na yo ngana ko sepela na ko lela te na ko fingila ngo batu te mwasa wana ko bomba na so mata mwa jouer ya mwana bongo yo ba dispenser yo mwasa wana obomba jouer yo komi ko finga bandeko na c'est que yo omona ka clair omoni ndeke esika bozo sala soni tant to baba mbongo so bunga ya Congo bozo ko wangana bongo lilo bozo limbo bomba bandeko na bino pona nini pona ba poste pona nini eloko bafuta kate bozo mona bandeko na ngai. La série continue. Bandeko babengi biso ekisikinsala bino botinda ka bambongo. Na biso bandeko na ngabi ndeko na ngai. Yango nde ko se permettre ofinga ka biso po yotinda ka mbongo. Yango ko se permettre o sala suicide po ozangi poste po yotinda ka mbongo. Mbongo wana ezali aide to ezali corruption. O yotinda ka makalisi nini yotindela ka mbongo. O ezake no yotuna biso est-ce que bango bazali ba pata bundi la Congo est-ce que bango batinda ka mbongo po bazo ba poste. Abondeko. Donc yo tango tinda kambongo zilaka grade donc ezalaka aide te ezalaka de corruption eza corruption wana aide te
aide bazela kango poste te okwana kolela lelo tunda bamususu ki bango bazi poste bapesa ki mbongo yewe bazali bazi poste bapesa ki mbongo bawuti kisasa tomoni bango bakanga ba photo bakoma kokima biso bango nde babiso bi ba costume bake kokabola na sillage en langue ya Congo pour ba nommer bango pas biso te. Nous on n'a pas gagné là-bas. Matondo mingi ba obolanda ki biso eza mbuta na bino kitsala représentant adjoint ya Boundila Mayala na France. Encore une fois de plus, il n'y aura pas de Boundila Mayala. Boundila Mayala en France, ça existe. Nzambi se
untiamisa mwanda velela untiamisa silwa nzambi se ulungana silwa nzambi se ulungana